et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle écran d'émission par excellence. Tous les canambons dans la salle d'émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Nous vraiment beau tout ça là, nous tout couta na kato solo la makambo tali mboka. L'auto beta masolo tali conflit la bien en trois fois. C'est que le kindelo. Banani bazana ba base ba conflit on la kati ya Congo. Beaucoup plus sur la conflit coutumier. Faut que y ait un conflit coutumier, il y a une base où il y a des tickets et kolaka et bon un conflit autrement le ministre ko tamboka ba to ko bomana ba ko ko zokala suite ko la ba pouvoir donc le ba mingi plus ça be leme be beaucoup na belema mais na mbi mwana mboka ozali expert na ma problème coutumier ezali mwana mboka Wilfried Manswa ali moko reporter na kati ya tole kala mbonda mais ye beaucoup plus ça salaka be reporter di bande a wuti tina beni ba kota ba ituri nyoso tuwana tourner moulaï pour moi dernièrement tu sais qu'il y a autant bakota ba Congo mais tout a réussi ko wumela na ba ituri par rapport kaka bakamunde za to soigner to beta masolo to ba nini eza la base ba conflit na niveau ba coutume na biso mwana mboka Wilfried Manswa boye madame pe retour na kati bon retour na kati Kinshasa ndeko nanga dewa Alain en tout cas merci même mingi opportunité pesingai na utibe ni epse bana mboka ke na retour to za na kaka pona ko pesa ba information fiable claire et concis. Dans mon monito, on dit dans la béni, c'est total, tout comprend kaka neni, coutume na biso congolais, surtout ça babantou, faut que bango, tout ça babantou, faut to respecter ka coutume na biso, neni c'est coutume surtout. Il y a un ma solo place sobeta kanga. Voilà, la lingi to qui le point rapidement parce que tout ça ba tant quand même mon mboka, Wilfried, tant yo tala ka vraiment coutume surtout mon vraiment à chaque instant au monde dans le village moko des chefs, village moko des chefs. C'est beaucoup plus à Kinshasa. Na biso ba wala ko ba mitu ka ba jeep mais ba ko to wusi ba ituri na ba beni kuna na au service sous comparaison na ta otambo na Congo central. Est-ce que réellement nous ça ka ndenge en plus ba nani ba zaka na ba base ya ba désordre wana ba créer ba conflit. OK, merci beaucoup Ndeko Dewa. Merci beaucoup Ndeko Dewa na mutuno tuninga kitoko. Omoni base ba conflit na soko ki bango ba lobby c'est la politique. Monsieur sous ba lobby c'est l'administration. Donc to éviter biso na teke to ba journaliste d'investigation o to tambola mingi na ba terrain ko récolter des informations to moni surtout surtout na Kinshasa ba bourgmestre to lo bango clair parce que biso zo libre ko lo ba bourgmestre baza ba terre surtout na ba commune urbano rural ezali ba sele ba manufula mais na beni na moni yango te. Na beni omoni peut sentir niveau ya niveau ya respect à coutume na beni surtout coup d'état de siège ezali nous omona ba chef coutumier ndenge nini bazo lakisa et surtout neni bazo supporter FARDC na biso conflit moko ezati ndenge tozomona na Kinshasa eloko ezoboma mingi eza jeep na pesanga lopango na commission chef coutumier pesanga un hectare lobby na kosigner mukanda yaka nango oyoka mona ba reportage to sali oyoka ndenge nini ba chef coutumier bazo réclamer voilà. Et comme il place moko bon dirait comme il place il à manger et à boire et comme ko banque service comme ba chef coutumier na ville province à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup na ba analyse qui to comme moi na mboka Wilfried Manswa aussi ko sala par rapport au Italie coutume vraiment na niveau ba est mboka ko na ko respecter je crois que on a dit que monsieur le Kanaki à table na Congo central abaki pe respect zali mais beaucoup plus na kati ya ville province à Kinshasa ne sika oyo ba biki sombele suka na bisanga en tout cas à des comme ba jeep comme mitu comme la ligne to ba na ko landa to ba nani ba na base ya ba conflit coutumier alors bien on bezali beaucoup plus ba bourgmestre à la Kinshasa. Donc d'abord au niveau ya commune ya c'est toujours beaucoup de communes c'est tout est dans mon amour il faut pas t'agaki à ça soda au four et au moulin en tout cas félicitations d'abord le courage voilà tombe le micro ya on les a musala na biso to bandiango lelote to bandiango lelote talaka to sali na to zaki na ministère de l'intérieur banambula nini par rapport na mamotali ya matière expert tango benga comme expert toujours ah to zaka wana to ça biso to genda wana micro na biso tant nous koyeba kosonde koyeba neni mambozo tambola parce que bango nde baza autorité de base le belo mot très important ce qui bango na base eza kitoko te désordre eza na base c'est que Mathieu tu au sommet alors voilà. Merci beaucoup monsieur à chaud directement au niveau ya c'est la première reportage au moins na mboka Wilfried Manswa le mona lende ba tambola ki pona ko mona comment est-ce que ba nini ezo le kala village Mbumi oyo moto sala intérim ezali mwana mboka chef coutumier Moïse Nzama Galor et c'est parti la régie avec Ziko Mayema et David Gué et on revient juste après c'est parti la régie.
Ok, merci pour notre est très important. Réponse est abouée. Famille papa n'a pas pu pouvoir. Photo yi belo ko wana ceux qui ba kolanda ba rapé bato ba libre ba droit pe sa réponse na o nga na o balelo. Ba pe singa pouvoir te na ndenge ni. Papa na nga zalaki grand frère na bango propre. Papa abeli grand petite sœur na ye wana ba benga imfuta wana avandi na ye. Ayebi façon to vanda na bango na kata village wana. Kobela na ye kolia na ye makambo tout c'est moi guerre tel que moi je suis. Et quoi arrivé papa beli a quoi brisque ba beni ngai. Tout ça ba ne belé papa boti biso to a 18. Ba lene na nga bazali neti nga na mwana mwasi ya misatu. Maman na nga mwana 1962 de mula moko na mwana papa ya mibale. Mwana papa liboso ya mwana 1958 azali Augustin Ngambo. Ba yeko benganga. Pour ma caméra, papa qui n'a pas beaucoup de tel que caché de nions tout sauf rien. Et n'engé ba vandi wana baza censé ba yebian. Tous les documents fa ba senga ba sala likamumo ko ba nzo document pananga. Papa ko brisque ba beninga na ke na juillet to bimi na e. To kene na hôpital. Oh oxygène après 2 jours mutai ko kufa ko fi le premier max. Ndenge za la kaka chef coutumier. Moyen pena ki na no té conséquent pour no ba kenoté ala la mort qui était mokile chanja. Tu es na mort qui a 7 tu réunis famille nyonso à bon terme problème on a mutu ezati ba yena lupango na ye kinkole na bité tout ça matanga awa te pour aki chef coutumier matanga faut ezala na village na ye o ya monique na possibilité ko mata amati o na possibilité te ba ko créer mutu ka moki na place on a pe mi marabato to yo kana calmement na famille na ye tata mwasi wana to vandi quand ils allaient à Kenya, je m'en souka la tindi, moi li patindi, bat voilà li banda tim komata ngebi. Mon gosse na venu tongo babe ingai, c'était vendredi. Oh yaka babe mardi, yaka mbang babe ngayo kuna, réunion za kuna fo ba sa programme ba MCBM. Na écoute famille nyonso, na ba chef du clan, na bango ba tata mwasi, na bana na bango, na ba grand frère mususu bote na papa kulutu, bango nyonso ensemble. Boloba. Ba sali calcul okunda mutu, total mbongo epesi $1,500. Na tuni bango ona lo baba oyoka soki nazo kosa nzamba likola zo mona bo sali calcul à $1,500 oui c'est bon na mutu lo chef coutumier o yebanaki calcul matangi ke 1500 ya mbongo bo tiana no mbongo ngona na si pour le to mardi bo proposer bimé bima vendredi to apena ngonga ya mbula soki mbula beti na minute seka to bomi da mukula mardi komi mercredi faut bo solliciter bata batank faut bo solliciter ba mitu keke mema kuna otika biloko bopesa mbongo na libota nyonso wana mutabimisi mbongo ata infra ata par James mona papa ya mibala che $80 na ebisi bango pona lelo moye simba izate bolonga na date vendredi to se concerter lokwa to kokibiso nyonso ba chef du clan o ba pesa ki papa bokonzi ba responsable na bango ya batata mwasi wana bino bokende bolo babokunda mwana bino ndenge ni bino pe batata mwasi na bana bino tour na bino bokuna ya na bino ndenge ni biso pe bana mowei to kuna papa na biso ndenge ni to sololi totali kenon o charge à koto ke ute ezala boye o ya koto eza boye o ya koto eza boye to mettre fin après to proclamer jour ah c'est bon c'est une bonne idée to telemi biso nyonso na village groupe na groupe to sololi to yokani ebembe bimale 21 bana ba charge ya cercueil batata mwasi bino bosomba carburant ba kiti ba transport au kocha biloko tata mwasi mususu asuka lobi ote ngafuna somela ya nga cercueil mwana na embo ayebise boye omoni charge ya cercueil yo loba na charge lo apesi yo bana raison et ko to mepe $1000 pour na coût ya transport à biloko ah c'est bon ba chef du clan bon bango ba responsable ba ndimi pe ba par donc charge qui a partagé pour tout le monde to proclamer jour le 21 ngana konta bana ngai na fana papa mingi oyebi pour presque moni tu fana biga imbonga papa ino maboko nanga ndenge ba vandi wana ah papa mo boye apesa nga confiance ebele ngana so mbele cercle na biso bana bande ko totala banini kezanga likolo poto bakisa to solo li calmement date le 21 et comme le 19 na bengi grand frère ami balé ve bengana no ben moi papa kulutu mususu na Pierre kaya ko josa na maboko nae lelo to comme dans les 19 les 21 des jours na ba période ngo ba mbula oyo
tokosala ndenge nini mbongo kuna eza ndenge nini abenge babi mbongo na kati ya kayaka $80 wana bochaki wana mutache mbongo azati oh ebembele 21 lelo $80 ok je tokosala ndenge nini abengi grand frère na mususu baye so tolandi bato to monde ya libako ya na kati to sereni to tato kosala ndenge nini akufela mutu na biso bu ba habité to tikanga solaki na bango to zala na lobby les 20 to benga boye mao mwana tata mwasi manki oh ma bakiti hapa Yannick bo benga ngaiti ba bengi Yannick akangi téléphone wana de na village tata mwasi yo ya mususa liboso wana tozana yo ala na ki papa tozana na village makambutu papa na moni ba ventir moko na vie ceux qui ba tribunyo se ya boya soni to bebisi coutume likola lo koso ya pouvoir likola koso biloko mokili to kotika ata to weli na biso soka to kotika jour wango le 21 bembe bima na tongo Burkmes Nkama abengi ba grand frère na ba ye o te Burkmes Nkama abengi biso to koma na commune ba komi o te boya siko te boya na 15h na gelonga na Nadine problème ni bon ba vebi bo kini ko bimisa ebembe biso to songo ngeko pito kini na je grand frère le né à famille na biso au mo papa tiki au gingam to kini to koma kuna go mais plein à craquer on dirait concert oh likambu nini na kutipe Burkmes adjoint nani mota na bakonja sécurité bazalaki tel que ya JR ya la police ya ane bango tout au grand complet de réunion pina na sala la bon gelo to benyo awa na moni tata mwasi mususa mokolo wana vandi na tata mwasi aleki na bana na bango nyonso to ko sala nini o te makambo ezali awa tata mwasi alobi ke yo otie ba kuluna na mboka otie ba soda Mamadou otie ba JR bango mo ba kota na mboka ezate nde yango babimi na bango baya bazwa bembe bimati bazwa sangona na morke ebongo bosola to sala ndenge nini na tuni Burkmes na miso ba service nyoso wana bo mekana ko expliquer nga jeune garçon ka moko o ninga vandi boy mawo wana mwana tata mwasi na biso amwa soki ebele boy wana ndenge za boy na mboka o de ba planifier en 20 km ba planifier ke muta ko tete muta bimate yo moko ko kende pe oji mama na yo o kuche de avanda kina matanga yende organisateur na matanga azu ba couverture abatu ba cogestion ndenge zalaka au juillet obimi na ye sake ba simba yo ni ba beto mbata na nzela na ba barrière yo tangi ba barrière za na nzela ke consigne ki de planifier excellence ya ba vantir dede alobi na chiba Mamadou mais to lo ba makambo mususu o ya sembo po ba bien ki pe pasteur pariti c'est un pasteur yanzai malam pasteur akosa te pasteur lo ba bosembo ko buka lokuta pona ni colonel Mamadou aye po ya ki charger ya kosala libulu ya kavu ya papa ye mawana colonel Mamadou azali moko ya kilia ya père ya beau père nanga tant na sengi ba ko gestion ba bité biso to ko soutenir yo to ko pesa motuka ememe bembe de 7 ti na village po nzela za mabe motuka ke na moto te moyen transport ezate colonel na bibo avant nga na kende kan ko tike bembe il faut na komana nga moko na tana eta ya nzela po tana ko ya na bosa na te po tala ka bembe chef ko sa ba bubu te ko ya na nzela akoma wana tata mwasi wana pena ya sambela ka nzambe tana na fepa ko so amuta sambela ka ono loba oyo yena nzambe na ya yebi na ngai pe colonel apesa ile bonjour Nathalie c'est qui est responsable de tikali na ye yeyo à part bonjour le comme souste tata mwasi toi devant Burkmes colonel ana bosola ki na habite à part mbote asala ki ba minute bo na habite ata ba minute misate ko kakite il azali colonel a la sécurité ce qui a quitté place a komi a tambola ba soda ba sala kani ba se déployer ka pona ko encadrer mutu na bango ba obeta rit ma famille yango eze bemba beto pona terrain il a ne mutu kolo mususu makambe kolo la famille na bini italien nani Burkmes Nkama juste nga document bi gelo signé po ba banga na mincho ba banga nde yo signé document ke ba soki ba ke matanga muta osala bango mabe ezate soki ba ju problème ya na mutu na yo na miso ba service tout ya komi na sele na ju document na signé mao mususu ya manki wana tangi abileki esprit document za bien tika mama sala nini bakende
Jongisa bango ba kende kolela ndeko na bango totika makambo oyo musu asuke bela na binyeti so otinda tina mama na yo mama na nga ko kende te bruku mesa jo wana mota wana ayebi tout po sa moko to bali na famille na bango grand frère na so bali na famille na bango donc akoli pe na mboka wana to sali ne makambo ebele ba makala ba maboka na mboka wana donc histoire moko to beto ya bosa na kati ezate ayebi na ndenge histoire pouvoir ndenge kindaka aboyi bruku mesa si bango bon ebembe na minute comme dia ya l'état jamais na ebembe dia ba tia na cercueil pe chef coutumier ba bimi dia ba komi ko ya na minute pe bibembela la kalisusu te boko mwana ngona nzela bo zwa yango bo kitia bo zo na mort ke mususu eloko wana esalamaka te bokende nga na pesi mutuka na ngai commandant la police na instruire yo pesa 20 policiers bakende kosala sécurité na mboka totala nanu bakulu nango bazali wapi toyokani ba milice ok tokende bon ba policier baye batemsi Jeep Ascardon temi na plaza wana na ju téléphone abengi mao téléphone esona ya mbité na bengi esona ya mbité na kati na bengi Brukomesa habité boko tana ba Jeep la police bokende bokunda ebembe tokoti per tokomi na mboka tovandi biso to se concerter na mincho to sala ndenge nini ata membre famille moka papa a été moi na groupement munkani po groupement kinga kati wana bango nde bakolo famille nde batu bana ba décision finale pour na pouvoir ambumi bana no habité ya boyete mboka ya munene siko na mincho suki boche chef te likambo ekoi brisque nani ndako comme responsable bokende bo se concerter bokanga mwana moko famille nangi ki basangani ba se concerter ba bakani nous allons combien de bandes pour bakanga il faut papa tibiso 14 tibiso 14 ne le ba combien de garçons ba garçons to à 5 voilà avancer l'état du solo bientôt OK non ba garçons to à 6 garçons ba kangi ngai comme na tongo car ndingi zalaka bango bamoni ba lésé bakangi tata moi sipe chef bongo bani ko solola ti ba si bango te makambo esala makaboye te ba précipité ba ye pa ba chef du clan avani kana kinkola wa o kanga biso batike to benga terme batike michwa do ça dit singa pouvoir wana mama na habité nani na lekela ki cercueil na mboka ba yebisi mwana mowe kasi chef nde wana nga moyena kango singa wana isati nga pe na opesi na no pouvoir bongo te na salelene acte document comme intérim à ça l'intérim pour intérim est obligatoire jamais muta kufi apolina noté nini te bino boza pouvoir et loko ya nanu ya biso ne to pesa ki ya na bino tango ya na bino kufi ya su ya bino te comme nanu ya biso tout comme to ko bato luki libota mususu to ji pouvoir wana to pesi bango bino bo wela su se loko nini te toyo ka soni aisi bona kiteke bolongo la li la si lo koso botika mwana wana asa l'intérim soki ata musi malamu te tokosala 40 jours toluki moto mosusu totie soki ata musi malamu to reconduire ye pour pouvoir bateke eza bongo ndeti na miso na arbre généalogique pouvoir wana bana basi bavandaka yango te ozomona bana basi dekoko na so ifilimpu ndenge bota bana na mibali na bana ya basi ata mwana moko le ne ya bana kufuma nyonso mwana liboso na ya mwasi nganjeni atikala koma chef ta pesa ka baleki na ye bongo siko yo tata mwasi o tika na famille o to proclamer obio comme chef fumuketo na mboka na biso avanda kati ndinga zana za sanse ayebi yango basala na lokoso prévané tant ba désolé leki chef du clan lobi kenonga na reconnaître mwana wana nga mwana sala no document ezate moi pena kango basinga wana ezate mwana wana sala intérim nata ndingi na kotambusa libota ba kendaki kola na groupement kinga kati taba komi kuna groupement qui clair ici ba mo vérité po terme le boko na biso kombo nango ba yango bumungo do soko bo million ba lion ba sila raté na zamba ba lion ité mais ba lion ça dit pouvoir ya bana mibale ya bana basi tata moi c'est un droit avant la boko na mboka wana te yeba ko yela inde mutu soki 40 jours et salami na bana o bana mibali ba botika ngate ko bana mibali ba papa na ngai te papa na ngai na ba ya na ya kipe na ba leki na batu pe malamu bana kimia ko leka pe nga bazali o pe ba ko kotala ke note to pour biso mwana na to tie na pouvoir ngai mwana sala contradiction ezate poza pouvoir ya coutume ya pouvoir moto to ko somba na mbongo na minute wana na OAIT yesikoyo eloko so mona créer makelele était mais ba ndeko wana ndire neti terme so na utiliser ba na fingi magia TV ba ben insensé
pouvoir ya li patriarcat ya matriarcat te yo lelo onjwa ngo pesa bana ya basi na ndenge nini soka longo lika bana na ye wana mibali ba maobo otanga wana makele ke sila après 40 jours soki ba na pierre oya sisi ki mbuma nyonso na oteka wana alobi ke non ba chef du club aponiye il a accordé soki boyo ki makelele botuninga obi ke amuyi bia lokoso bozo émission bozo ngisi yango parce que biso na biso bana mibali ya aza lion nga na lion ya likaku nga na likaku muto akimisa muninga azati yango na ce terme ya pouvoir obumungo. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle grande émission par excellence, c'est tous les Kanamona, une seule grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission, un élément qui toque au Mwanamboka, vous le faites ça par rapport au village Mboumi, au Mwanamboka, Gelora Zokumba, Bolandi, détail. Biso to lobaka. Ce comme on est, c'est pas l'istioté, numéro 1 là, Benga Biso. Mwanamboka, vous le faites m'asseoir. Tout le micro. Est-ce qu'il y a pas la moussala na biso? Il faut tout travailler. Il y a des fautes de mon aka. Comme on a au salaire important, c'est pas chef oyo. Bah remarquez pas mon pas chef soit bah il n'y a comme conflictuel. Mais quand on a la caméra, là c'est message par rapport à ça. Est-ce que bi déontologie éthique na biso to za ramuta mutute. Biso ne to za la raboye, to za ramuta mutute, to za ba indépendant. Donc journaliste za na sala musala na yi. Il est au kama na mo na na kishasa. So ba monyo to mona ki ona mais biso to ki ngo sala pona bino bakonzi basala nini bayoka bino on comprend tout ça na gouvernement ba warrior soki biso ba Wilfried Maswa otokoti na terrain te hein ministère intérieur et affaires coutumières yoka bino nde biso to zawana pona ko beta cité place des ordres des alliés surtout place des ordres des alliés to kei na gouvernement ba warrior bayoka au moment la place biso ba lobi ke biso o ba journaliste on a comme biso to zalaka wa to za mutu ya mutute. Nous avons le TV, tout dépendra de tout le monde, tout débattra pour l'intérêt à la République. Place intérêt à la République est ali, biso to zawana. Très bien. Place intérêt ya ba condéteré à mboka, ezali wana biso to zawana. To zaka simana bino, soki bo sala mabe biso to zawana pour ko pesa bino bo meka un peu, bo changer pour l'intérêt à mboka. Très bien. C'est pas dit que to za pour l'intérêt à mutu ngo boye o songo to zawana pour to sala musala na biso. To beta c'était na mambo biso to auto ça la po mboka na biso ekende liboso to na gouvernement ya ba warrior ceux qui te lobité état des droits. Merci. Voilà tout le monde analyse à moi mboka Wilfried Nyabike en tout cas ceux qui te côté terrain te boye ba vérité dans ko interpeller aussi ba konzi et surtout ba message ko tia ba journaliste ya misapi ko kanela mu journaliste ko l'accès musapi nazo dénoncer comme mutu nazo ba ke yonde ko oyo au Canada qui mona mboka Jules va ozali autant chaîne azali ya bombo côté azali journaliste lokola ngai ko sala ba menace des morts du colère c'est la vérité la hôtel ville à Kinshasa en tout cas keba sala attention risque malheureusement de dénoncer yo ce qui biso journaliste to continuer sika libulu ezalité okoyeba to zali liste ya bakonzi po to zali liste ya population to memaka passe ya population to tia on a tenabilité po bakonzi bo mona mokonzi zali mokonzi oyebi ko sa musa malamu ako profiter la ba image wana pour que les situations sont pas là et c'est là que sanini na kita pour bomisa na ko kala la journaliste et ça malamuté tout ça qu'on niveau régie tout là élément au moins mboka Wilfried auto ko sala na niveau ya mboka bingi otobi que mwana mboka platini mwele ozali le chef de sala mazali aussi ko regretter par rapport au comportement ba konzi o bazo kota la kata makabetali coutume pe na ba o bazo luka kelelo oyo ba comme double na village en tout cas eza malamu tout olinga so c'est pas l'istioté benga biso na ba numéro na tokoya au sala droit de réponse na yo mais tout le élément o peut raison juste après c'est parti la régie. On a pas tout baza se prétendre que ba chef coutumier au lalo la muki et de la gâte. Mon pas comme mon candidat à la nomination des chef de groupe Massalé acte de nomination d'un gouverneur à ville à Salara a nommé bourgmestre Moro quelque part dans la commune Moro X à la pouvoir pour destituer le temps où il y a les et le premier ministre va pécher va nommer chef de gouvernement à chef ministre naie atana droit ya kolongola ministre wana na temps où il y a lingi na ngonga nyuso ya sepeli ga longola ya na droit ko changer parce que yimbe tchaki ngana bakana ngai na grand frère nga Salomon tozali indivisible so batu baye bakate baye bangona lelo chef Salomon bimi ngande na landi tata moko mama moko
soki Salomon azalaki originaire ya bingi te ndenge akazo bingi te soki bapesaki ye mpo yebiki ezali mboka na ye mboka mama na ye mboka bakoko na ye. Eh bien oncle na ngai azalaki très sage. Famille na ngai se réunir baboko kende bango midi à 14h ke tokende boye tozonga boye ekosala ke makelele ezala toboyi makelele bingi eza na balinye te eza mpe na baclan te ke toro soki Salomon akufi ekomi tora bato oyo ezalaka te na bingi ezalaka kaka ligne moko. Premier chef à bingi koko na ngai, deuxième chef à bingi koko na ngai, troisième chef à bingi grand frère na ngai, quatrième chef à bingi taki mutu na obenge noko mais eda pouvoir na été parce que ada mutadomi. Cinquième chef à bingi chef Salomon mboka na ya mama na ye. Ngana sixième chef à bingi eda nomination te pona botama mokonzi yo ba nomaki yo faut que ne pas muta nomaki yo alaxa ministère au kondosala ne pouvoir continuer de rapporter que la chef continue na bingi na bandosana ministère mo songolote ba nomaki ngate na botama mokonzi ndeki bokonzi wana lelo ebimi après décès ya ngai famille na ngai pour ngai tchenga chef bingi na installé établi na village bingi na vandaka na bingi na vandaka na daipenite na vandaka na kinkolete na vandaka na mikonga te kingasani te na chef coutume vandaka na village ne da place boya vanda place muso te ga vandaka caméra so baluki ndako na ngango na sala ga mission awa na bingi na sala ga mission na libanda te na sala ga mission na mai te na kiti peme na mai na sala mission te na sala ga mission ana kata résidence na ngai le cimetière bakunda bakoko na ngai ezaka awa à 2 mètres na place na ali cimetière bakunda chef Salomon place injota chef Salomon ali kaka awa à 2 mètres awa na simanda kuna vanda ceux qui va aventure au sala na plateau de Bateke précisément na groupement Ngakati. Merci na osenga na ministre intérieur ba collaborateur na bazako bengisaka biso kuna na kombo na ye baso bengisaka biso kuna tokende soit disant que VPM a invité biso tokende kuna asambisa biso makambo ya ba chef coutumier. Ça m'étonne biso ba chef coutumier tout ça na département coutumier oyo ezali pour le moment ali géré par CG Augustin Mungimbi. Ce qu'on a besoin de réunir à ressortir vérité moko boy il faut accourir kuna donc VPM faut fongola miso na biro na cabinet na yo wana ezana batata moko bazawana pona le koso ya kozwa bataba basala ba ferme na ba bisika bazo pesa ka bango na ba babela ya l'état bazo teka na ngamba parc bakomi ko inviter biso na kombo na bino na kombo na yo VPM que ministre intérieur a bengisi yo oya bazo bengisa na téléphone na invitation te vers 16h bazo benga ngaka non VPM bazo bengisa yo te to ko sengi recadrage ya ba conseiller na bino ba directeur na bino na ba bourgmestre et tous les 24 communes ya ville Kinshasa ba sombi makambo ba chef coutumier zo pesa bango ba ndako zo pesa bango ba mituka musala ba botinda bango ba commune basala ngote ngaka na mikanda ya ministre wadali collaborateur na bino ministre paix à son âme ministre Mvunzi maire patron ya CSRCC et ça tranché les camps. Dans un PV na ngai ya famille ezali oyo ba établissanga comme chef coutumier du village bingi définitif intérimaire te ba trompaka un chef coutumier établi famille na ngai tchengai l'état congolais et reconnaître nga mais nazoka mongada mikanda ministre national place bozo kende tozaki na ministre na biso délégué Mvunzi maire asali document na ye apesi na zanango soko lelo ba sina zo VP mazo benga poison c'est sous dossier ngo boki hôtel de ville boki na ministère provincial bokomo ba document depuis yana ngada la dossier bingi za la relation na conflit village bingi bana ya Kingakati moto zo créer conflit bana ya Kingakati lokola papa na bango asala ressource lo ko mokote koko nanga bela village na ye bana bazwa monopole wana ya kusalaka mikanda na mikonga awa na campagne na biso awa na mikonga pa monsieur Laurent otasala mikanda na komona ye John mwana munkani benga kele lokwa benga de ceux qui soit disant député
a remplacé papa dans l'assemblée. John, Joël, na Jérémy. Bango na ba imiter chanter papa na bango ba document. Na cordon na bango soit déjà cordon. Chef coutumier na cordon té. Na pouvoir coutumier cordon dans la gâté. Ngana village na cho cordon, yo zu mboko na ngata cho cordon ni. Ba collaborateur et chef de la kaba membre famille na ye Laurent Dali Mouyaka. Ata Mouyaka na mutekete. Tant bazo recruter bateau. Ba côté na mosala à l'état. Parmi bateau liboso yo ba joie ki bango na mosala à l'état. O ba yeba ki bik. Papa na ngai. À l'époque commissaire des zones Yakayoka. Papa na ngai ali parmi bateau ba fongoli ba quartier lelo na commune ya Nsele. Mikonga, papa nanga mota fongoli. Ya Baumbu, papa nanga mota fongoli. Papa nanga mota fongoli Kindobo. Papa nanga fongoli bioli quartier Belé oyo yaki akala. Asali na banquier Léon, watu na ba ancien. Asali na ba papa nani, papa so mon solo. Batu oyo basali na papa nanga soko kinkole quelques-uns ba kufa, quelques-uns ba en vie. Tant au pouvoir bo maman na biso yé. Parce que côté mon papa na biso kuna ba grand frère Mikolo bazali na ko ne ko wela eloko ne ba kulo to ngate non awa lere ngonga na ngai koki ya na ngala so invité famille se réunir babi non Platini va ne bonga wa sans contestation une année après yo uti soki wapi ozo bisa biso ozo lo bape na ministère ke non ngana vanda ki na ngai ve John a bengi ngai oya ka papa nommé comme chef coutumier ngai na soda te place au gouverneur à ville faut au fond la mise bien ba bourgmestre gouverneur nani na kosenga suna VPM au fond la mise bien na ministère intérieur wana botuna général Amouli ba policier ba komi ko kima policier a une nomination à commis chef coutumier mise à disponibilité à salité. Quand on va taper à sous-commissaire principal. Na teni na mundoki. Quand on chef coutumier à bingi bingi. Alors les people tu vas mbongo te kapé ma belle. Muto so ma belle pa wili. Soka lota ndoto mukolo moko za chef à bingi bingi. Alors même dans le village ma ndombe. Musika. Ya nanga Saloma côté na village bingi bingi na 2012. Et à côté dans le village bingi bingi a teke loka motote bisika oyo ba prédécesseur ne ba leka ki a respecta ki yango ngana na pouvoir bisika oyo ba prédécesseur nanga ba leka itali respecter yo lobi kenga suna côté na kobuka nyonso après na reprendre ata tout le président Fatia côté na pouvoir na limité bisika o président Kabila a tonga ki ubi abongisa ki yaki na bulldozer abuki pa na kotonga ya sika ndoto wana uzolota na bingi bingi kolota rangote vanda na bandako ya ofele ya fait maréchal la personne d'Aipen mbongo no boka na ba ministère lokoso mba lupangu posant lupangu te posant lupangu te mon frère mutasali que aujourd'hui matricule ce chef Salomon maloko tu na vie moko mo konko la commission de police bandi musala Merci beaucoup mon amboka Yves Mumba malgré la tête ba komba ndeko bana si ma caméra te merci vous comprenez que Yves Mumba ça déjà niveau si ma caméra wa pesi so départ pour to songala que élément qui tobo to landa wana mon amboka Wilfried to landa ngala yo comment est-ce que mon amboka Platini Mwele Monzele ozali ya mboka bingi bingi aza ko dénoncer comment est-ce que ba autorité mususu ya administration niveau ba ministère intérieur ba ko kota la kati ya bokonzi yo sur ka coutume na biso état que expert tombo la micro mais quand vous ça l'analyse par rapport à ça et ça linga penza toto ça la reportage wana yo qui institution lokola ministère intérieur et affaires coutumières ba conseiller ba koma ko benga batu na ba téléphone oboya sans invitation mais na moni lokola ba mosaka na ministère intérieur et sécurité et affaires coutumières les ministères au sakana ngote hein. En tout cas, nous sommes na ministre na biso intérieur. En tout cas, ata la penza landela nanu. Ba service ba kota na ba conseiller on est-ce que ba vrai conseiller to bazaka ba to auto ba mbilinga mbilinga. Pona ngai
expert, en tout cas, conseil n'a pas coupé ça. Beaucoup plus à mon Hollandi, élément à moi, la mboka, Gelo, n'est pas de se la tête par rapport aussi à comportement, le lieu de la coutume. Alors, Hollandi paye à moi, la mboka, Platini n'est à lobby. Si on a ligne état expert, s'il faut donner conseil pour les autorités administratives contre la carte, est-ce réellement il faut monter sur beaucoup de niveau, il y a un bureau ou bien niveau coutume. Et puis ça va d'abord dégainer beaucoup. Ça n'appelle ça, on se connaît Bokondi. Bokondi, c'est la famille qui désigne. Famille a voté. Quelle famille il faut famille régnante. Chef du clan, n'a pas de kono à famille. Vandité, moi, on vivre en Denina, on vivre en Malamu, tout ça. So, on pas groupement. Groupement à cause de acte. Mukando groupement ko pesa. Yangwe ko kende pas à bourgmestre. Bourgmestre a ko confirmer. Voilà. Moi ndenge ça là. C'est ça au biso. Ndenge biso to tangeli yango surtout matière wana matière na biso. On comprend. Et ça la kate, ce n'est pas l'administration. Ce n'est pas la politique na mamboana. Na osenga surtout na ministre na biso provincial ba to ko tia sikoyo. Po biso ça la wana. To ça la wana, to ça rapika wana. Et donc, nous avons un peu à réglementer, surtout côté one. Bon, côté la côté, surtout beaucoup plus de choses, comme installé rapidement, juste pour 30 secondes, comme installé tout le monde, maman, beaucoup plus de tout le monde, beaucoup plus de village, des chefs. Ici, il faut vraiment que le bas, par rapport à maman, beaucoup plus de installé. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pour c'est l'administration, c'est la continuité de l'administration. Ce qu'on dit déjà que on a besoin de Mukanda. Moi, ce que j'ai créé, il y a une notification. Mais c'est comme auto il y a eu des notifications. Benga Mutuna, benga famille régnante. C'est quoi tout ici bateau. Quand même. Bamusu alobio, biso toto tozali na Mukanda akama. Omusu alobi no biso toto Mukanda ka siko. Ça fait les autres qui s'amboka na biso soni. Donc bato bazo kende ben c'est tout ce qui Monica mon aime c'est qui yo. Il y a manger à boire. Il y a manger à boire, ça veut dire que oh combien commune on a fait notification na kozwa. Bisoli suna biso. Voilà. Merci beaucoup Nalingi. Avant to moi mboka Wilfried Maswa, Nalingi to que le suko pas chef groupement ya Mikondo et ya Mikonga. Puisque il y a un chef groupement à sali constant nini o ezala la base ya ba désordre pe après si conseil beaucoup plus pas ba policier pe ba chef coutumier. C'est parti la région. Biso bato ba pesa biso to kamba baninga to afficher neutralité ba groupement mibale ba chef mibale ezoko uta wa au moins le roi to comme na course ya otindaka bato na députation pour na cooptation alors eloko munene ezalaka wana ba politicien ba kotaka po balinga ke moto yo akokende surtout bato pouvoir ezalaka bongo moto akozala coopté il faut za moto obédience na bango même azana na matière azana matière azana connaissance azana savoir donc il n'est pas compétent bakotie ka pour ba colorer parce que pour na nini pour moto azali wana a perdre pour les ba okoma kuna lobi na tongo ezaka achat de conscience bakotie moto azana obédience na bango pour lobi na tongo ba préparer moto mo ka na sénat politique et puis ezaka mingi na makambo wana oya division ya likambo liboso. C'est la politique qui pèse beaucoup. Pour baninga batia, ce que moni me ba coloration et yaka ce sont les décideurs politiques qui le font. Alors batika biloko wana tous les indépendants parce que biso tous les indépendants. Et tous la ba marche pied à pouvoir té. Et les kamwa liboso na le bio zoro mona, o yezoro boma. Représentativité na Sénat. Alors bato bazana pouvoir ba luka moto wana kozala wana. Azane mutu pambo bone pa na biso. Tamso bato batie bango na ba député o baza copté. Bo ça la évaluation. Donc moi na bato solo pe bazana bango, mais bazo sala bango pona nini? Hein? Pour boko kendi bobo. Boko zo mona. Bozo lukaka bato ba musu bazala ba mentor na bango kuna pour ka ba protéger bango. Donc bazo rendre biso léger. Donc total nanu administration politique ils ont joué comme un grand rôle pour la communauté de base na biso. Voilà, merci beaucoup beaucoup l'élément au moins na chef Pedro Yazali groupement ya Mikonga. Comment est-ce qu'il y a outil ko le banda outil ko réagir? Je crois bien Senga en tout cas tout tika politique na politicien to battre là coutume na biso de manière que ebe bisamate. Et nous to chuter là 30 secondes comme tel coutume va to côté makambo Italie administration surtout beaucoup plus ba quartier. To mon micro mon amour. Nanga na ko koloba boye moni to sa ba tourner to tambola
partout, Beni, Bukavu, Tota Lubumbashi, Tota Congo. Toujours parce que toujours l'impeto valoriser secteur nabiso. Toujours la conférence mo communauté, to kende Uganda. O batine biso invitation par rapport ya musala biso to sala rato kende Uganda. To ke kotala ndenge na Uganda basala coutume. Siko biso eta ke expert. Toujours ba bantu biso iso. Ah, ba bantu. Ba bengi biso, ba biso to kende Uganda. Siko biso to koloba nini par rapport to teka image, to respecter ba zise coutume. Voilà. Pour respecter Angoué, vous allez bien pour l'intérêt de comment on a un chef coutumier, nous sommes à côté milice. Ils ont vendre image na biso nini. Conseil de représentation de chef coutumier, zela na nous sommes comme nous ngana ezali côté rotatif. Zela. Biso za pona mututé. Toza wana pona ko symbole poto zongisa, ce qui base baby, bo likolo ezande. Souci. Voilà, merci beaucoup mon amboka Wilfried Maso na yebi que tu vas attendre la bino surtout prochainement. Tu vas mettre ma solo Italie à faire coutume alors, la ligue sur côté beaucoup plus comme Italie ba quartier. Tozaki na mwana mboka Ewagi Bailotako azali chef du quartier ya Mpasa 3 na Bibwa. En tout cas, ameka kopesa makanisi ndenge quartier fonctionnaka. Pe ndenge ni chef du quartier asengeli azala vis-à-vis ya ba konzinaye pe la population. C'est parti la régie au réveil juste après. Bongo na sepeli mingi na motuna na uti kotuna. Koyeba rôle nanga. Naza chef à quartier, ça dit chef à quartier. Ceux qui toquent à l'intérieur, babenga biso lokola ba chef de secteur, toza bandele mboka ya kati ya entité ya quartier, ça dit quartier nga nazali, nga nde premier citoyen naza wana na kati ya quartier naza représentant wana na bandi d'abord na C naza représentant ya monsieur le maire ou bien maman bourgmestre ya commune na lokola toza na mama ya mwasi naza représentant na ye na kati ya quartier naza représentant ya gouverneur de la ville na kati ya quartier naza représentant ya mokonzi ya mboka numéro 1 ya République démocratique du Congo. Rôle nanga ezali kobatela la population na biloko na bango. Po naza na ministère ya intérieur babengi ministère de l'intérieur et sécurité et affaires coutumières et consorts. Oyebi ndenge okende osuka tina suka. Nde yango tina nanga ezali kobatela bato na biloko bato. Na kokita mwa muke na likambo lobi sur ere ya mosala. Toza na administration publique ya l'État. C'est la constitution ya mboka na biso. Mobeko likozi epesi biso ke mosala ya l'État mo bandaka na ba biro nyonso ya ba quartier ezala ya ba commune ezala ya wap mosala bandaka na 7h30. To soki saka mosala na 15h juste. C'est-à-dire 8h du temps ya travail. Na ebite soki remarque nini yo sali yo kutangai à partir de 18h nazo sala musala c'est impossible. Ceux qui baninga mususu na bisika mususu na ba quartier mususu bazo sala lolenge wana te. To fungola bureau na 7h30 to yeko kanga bureau à 15h juste. D'abord nga chef à quartier tant on a ça na quartier bien na quartier à part so kutinga na bureau ceux qui na sisi faut na sala un garçon très routinier. Il faut attendre à niveau et entité dans le quartier. Kota la biloko zoleka. Yo ko vanda kana na bureau zozelaka tam sunité. Il faut kota la kotamba ba coin propriété za ndengeli lokola mukolo mwalelo mwami sato. To sala ka kini bopeto. Nde to ka bo to pona et pa na biso na commune c'est l'épée na quartier na biso pas sa 3 bibo. Zolimbolo boyike. Les kametali fonctionnement na population ngai. D'abord ça très bien. Nazota la population ngai na biloko na bango okeba na bakwe likambo likwe na kati ya mboka lokola mokolo moyenga oyo ezalaki le 14 awa na boulevard na nga Lumumba na tronçon oyo kolongwa na awa na arena nga ya Sebeko kokita vers Sabrina moi batide ezosalema mingi mokolo ya dimanche soki na l'action na image ya komona bataponaki motuka moko inconnu etutaki moko ya ba moto bazali kokende vers le bazalaki famille moko bautaki na matete na kate kwenge nde batutai bango moko azalaki na kate akufi sur place de 8h30 jusqu'à na kolongola 12h tant on a eu information que nzoto ya moto eza ya kolala wana batuti bango akufi moko akufi sur place nde na kokoma na kuti peke moko atikalaki en vie à part chauffeur azalaki acheminé na centre Victoria ezali à côté nde na tobengi ba famille baye balongoli moi participation na ngai pe ezalaki o époque eloko na elongwa ngai etake le chef de quartier musana ngezali kotala bato na biloko na ko assister bango ko veiller nyonso si c'est le point tel que la sécurité bon fonctionnement ya quartier c'est-à-dire moi ou na biso ezali population évacuée librement
na ba activité na bango o bazo sala soit petit commerce soit azo kene bilanga to pe ko azo kene lobo lo kwa tozana kati ya commune Amtsele o commune ezaka na ba pêcheur tam so akeko lobo toni azo kene librement awuti azoni ezala teke ayi ko zonga kulune kale ngai chef a quartier na zana na sala musate na sala rapporter babela kake tala biso nani botela biso likambo te moto ali boso ya yambo ya kozala ensemble na population ezanenga chef a quartier soki na oki likambo il faut na koma na assister na tala si chazi ke na zo ba mesure na zi ba mesure primaire ya libandela po mondele mboka numéro 1 c'est moi na zi ba mesure wana tango na rozwa ndé na sali per rapport nanga et que na hiérarchie et que bandi et pas maman bourgmestre na sauter jamais étape na il faut la respecter. Collaboration ya biso na kati ya bureau na population ezali très bien. Toza na divergence mon côté na population puisque à tout moment o to senga ka population ezo salema. Oyo pe ezo le kana kati ya bureau entre ba agent na l'équipe dirigeante donc chef titulaire nanga et adjoint ezo salema toujours en bonne et due forme. Donc toza vraiment na divergence te. Nga nazo senga na ministre ya biso intérieur to na général Kasongo ameka mpe ko réédiquer ba policier o tozo benga ba ujana. Ba ujana o bazali awe pa na biso na quartier Bibwa na Baoba. Biloko mususu bazo sala eza yango te. 18h30 est-ce qu'à 18h30 on sa patrouille? Or toza état tolobi que couvre-feu ezobanda plus tard 22h. Est-ce qu'à 18h30 mutako sa patrouille ko kanga mutu ko taye menyote ko banda ko beta devant ma porte. Au cas où mutu akufi et maintenant to banda sous ko kende ko samba. Voilà, ba meka un peu kotala likambo ya ba policier otozo benga ba ujana, bazo sa musala bien sûr, mais trop c'est trop. Kokanga n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, eza yango te. Et puis respect eza te pa na bango. Merci beaucoup tonton dans l'élément là, tu as vraiment la souka ya émission OEO par rapport à tant que ça na ngombe na bi que tu zonga moi na mboka Wilfried prochainement to cela, moi na mboka Wilfried juste pour 30 secondes, to cela ni surtout. Moi conclusion ne peut pas surtout. Conclusion on a peut ça moi na mboka dewa ezali conclusion on a peut ça moi na mboka dewa ezali que omoni Congo na biso toza na posete mwama. En tout cas ceux qui bolingo ezate yango omona to landa ba bien matériel te. Tala ndenge nini ba désordre et comme okota coutume comme bunga. Coutume bungi surtout dans la ville de Kinshasa non ba mingi na bataki on a mona okana Kinshasa voilà tokeno idiofa tokeno ka milité idiofa on mona nini pour ba bengisi biso suna idiofa to yana ba reportage Butembo to salaki est ba to ba mona kisko to yesu to kene idiofa to tala ndenge nini bango be ba vivaka so bango ba vivaka ndeni par rapport à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup la mona mboka Wilfried Mansonero répondre à l'invitation à biso. Voilà pour toute cette émission auto tomber là d'abord mbotama malamu na mwana mboka Moïse Kongolo bébé na biso abakisi mbula moko likolo ba mbula o nzambe apesa mwana mboka Moïse Kongolo bébé na biso kola pambola okola malamu azali mwana ya mama Gisèle pe ya ndeko na biso Bernard azali policier. En tout cas bo batela mwana mboka Moïse Kongolo akola kitoko tolanda élément oyo mwana mboka Scotty a préparé pour na ko sepelisa bébé na biso pe na yango kaka to ko chiter na mo. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo woo. Voilà ton système émission. Oh, merci beaucoup maman Caroline Yongo, maman merci pour les sangai pour nous, pourquoi pas la maman Fungula, maman merci pour la tole kalambonda, merci na Poupon Ikoma, merci na Patrick Baba, merci na moi Sine Base, merci na retour et pourquoi pas la régie par rapport à temps. J'espère que Mbalasi m'a trop coûté sera beaucoup plus na o Italie, ma solo ya mboka la cadre ya bakutina de relation ou le ya maswa. Pour la lobo tika malamu bo za la rester na programme ya Absi télévision OEO, vous avez une chaîne, il y a changement. Merci beaucoup.